Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabanda na Biso. Voilà. Salut, bonjour, bonsoir, hello, Jambo, Mbotenabino. Voilà, Bandeko, Kota aimé, partagé, je crois, boza bien. Bandeko, tu sais que ça, moi, analyse, moi, a vite fait, parce que tout le monde est déjà, moi, mboutou sur Internet, pour la grâce, l'ouzolo, soi-disant, à Bali. Et, n'engue Congolais, ça a une agitation. Kota na TikTok, ils a koinda. Bandeko pona nga kutuko eza nango kutuka tournage. Grâce Luzolo à sa mariage, Poutine de l'écriture à Zalati. Vous êtes sûr? Ou encore Moutunaye Jérémie à Zalati. Réfléchissons encore, réfléchissons. To réfléchir et puis il faut yeba que no grâce Luzolo ndenge azawana alinga kape beze. To yebi grâce à ça mutu moko alinga beze po balobi la pays. Ya. Alors batola bazolo bakelo mariage ba félicitations Congolais a toujours pressé à koloba à vérifier raté. Mariage ya grâce Luzolo. Tokomona Poutine de l'écriture, tokomona Jérémie, tokomona ba close na ye. Et to mona pe uniforme. Alors tout court, ils ont un mariage te que non grâce Luzolo à Bali. Ils ont un mariage. Nyamoni bato mususu bakomi pena na kolobe il a déjà robe ya moi c'est à lati soit disant que non robana ils a bien té nous autres nous sommes polele polémique bandi moi c'est bato ozope ma finga likolo nango. Alors bref bandeko ceux qui grâce le sol azo sala mariage et ko bimela biso kaka mbala moko tele bato mususu bazo confirmer ils a mariage ya solo non. Toyebi ba artiste et comédien lelo bakoma ko se soutenir lorsque mariage ya moko eza soutien eza ya makasi ba mariage yo kende ya 3 jours jour nanu ya présentation dot civile donc ba olandisa nyonso mbala moko et puis grâce à mon ami aza muto ba ya aza muto moko matalana aza muto moko alinga toujours donc ba monaye. Alors allez-y comprendre que non ils ont un théâtre. Ils ont un théâtre, bato mususu ko pe wa komi koloba ndenge nini esili lisusu na Rosine oyo azalaka ivoirienne Ghana soki Ghana so Côte d'Ivoire je sais pas moi Côte d'Ivoire je crois aza ivoirienne Rosine parce que toyebi ke non bato bakoma kobenga ye nani bakoma kobenga ye semiki national et paraît que non aza na mobali congolais mais mobali yango atika kolakisa ye te. Alors les gens se disaient que non, ils ont grâce Luzolo du fait que non, bah jouer ensemble dans Nigeria, communication ils allaient qui bien et tout et tout. Il reste à savoir tout éviter parce que yépe Rosine, ceux qui Rosine, à ça anini a publiera photo ya mobile en côté. Alors c'est au moins ça bandeko tous à la calme. Libala ya grâce Luzolo, Poutine de l'écriture à Zangate. Poutine de l'écriture à Zamutu moko ba soutien. Lokola a soutenaka to monaka Gesho, to monaka Da Costa, to monaka Sunan, to monaka bato ebele. Ya côté mibali o bazo sala ba mariage, ya ba comédien au mona ke non Poutine de l'écriture azanga raté pour na soutien. Ya c'est qui le monsieur décor, to mona ki paye décor Poutine azalaki. Alors ba comment pe na système wana ke non lorsque bazo sala mariage, ba sala pe ebima kitoko bato basepela oyo aka mbala moko boye bazaka na balabala baokanga bango ba photo mokile ningani soit disant que non grâce Luzolo à Bali bandeko toyeba que non grâce aza artiste et comédien mariage nae ekoyeba nata ata 6 mois avant parce que toyebi que non ba artiste et comédien bakoma na système ya cotisation pe pona ko soutenir ndeko maputa
kolandela ndenge koleka et tout toyebaka déjà. Alors là maintenant il faut qu'on arrête air moko na babiloko mosusu congolais lorsque tozoya na ba news sur les réseaux sociaux totalaka pe eza ya solo to kina ko vérifier ce qui eza ya solo ce qui eza ya solo te. Pour mariage ya Grâce Luzolo au grand jamais Poutine ozanga. Ata papa na ye o penza bimisa ye o eza ndeko na biso ya mulai o ye yazaka soko tangi kombo na yao ake kofunda kuna na YouTube aye ko bloquer yo chaîne na. O makamune bimaki awa wa mwasi na ye alobaki soit disant que non mobali ki ndumbeleki ye penza ba abengaki papi ye penza nde abimisa Grâce Luzolo. Sûrement mariage à Grâce Luzolo à Ozangate. Alors sûrement ça la grande famille beau aimer beau partager to ebi que non mariage à Grâce Luzolo famille libote ezangate. Famille libota jaja kutu ezanga. Alors namoni pe na page ya Grâce Luzolo a publié kaka elongi yango yo on dit elongi mususu. Alors biso disant eza madame bato mosusu bakomi kosala polémique mbala moko ebongo baby bango moko babima balobi ke non relation ezala te basala babiloko wana po na mbongo balia na bango mbongo awa namonaki balingai sukomeka bazongisa love story mais namoni on dirait bajouaki na ndenge moko ya mabe. Bon ok kojouer na ndenge moko ya mabe c'est trop dur nakoki oloba ke non bablessaki bato ebele biso nyonso toyebaki ke non love story ndenge baza wana baza vraiment mwasi na mobali mais lorsque ba vérité ba makambo yaki kobima et honoraki bango te si peut-être bakolinga bazongisa eloko wana ya love story oui tokoboya te toza toujours na soif nango mais ezala vraiment neti lokola ezalaki te avant parce que période oyo babandaki kosala love story bazaki basi baganye bato ebele e bato ebele su bazaki desi na komona bamakambo elekaki oboyebisa pe bato soit disant que non ezaki nango lokuta tozaki en couple te tozaki na relation te tozalaki na biso bongo mpo na mbongo. Il faut toujours koyeba façon kobatela bato dans la vie. Il faut toujours koyeba une façon kobatela milimo ya bato. Peut-être aujourd'hui tomoni bazonga na bango na makambo na bango ba filmer baza na bango bazo tourner mais image yo babimisaki déjà ou encore makambo ebimaki et honorer vraiment bango te mais je sais que non baza ba acteur baza ba comédien baza ba artiste baza toujours na inspiration ya osala nini ya obongisa mosala na bango. Alors bref, c'est que je suis venu juste informer eza que non namoni na TikTok. Félicitations, 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 félicitations. Si vous bali baby te, vous bali rosine te et tout et tout. Vous savez, nous, les Congolais, de façon tout kumbanaka. Mais pour nous réfléchir à ta moqué, à kolobake, non, aza artiste. Mariage n'est qui ko le kabo été. Eza difficile. Il faut que tu sois ko réfléchir na place na bino. On est à tournage. Kota la kane ba okanga ba photo. Est-ce que bino okanisi no Grâce Luzolo ata na mariage na kolata veste à pemba boy. Boye bi makambute alors c'était au moins ça bandeko boye aimé vous partager boye ba keno jour à mariage ya Grâce Luzolo Poutine ya sapotaka bango ozanga te Poutine oyo bato ebele basepelaka ta baya ko jouer na Belar TV lorsque poza pembeni ya Belar TV ou encore oza pembeni ya Belleville ozaka kana eloko moko oyo yo po ko gagner kozala na pembeni na ye. Yango bomonaka Grâce Luzolo azalaka toujours fidèle et pas belle vie. Ce qui filme ça et qui a joué azalaka toujours. Alors bref, Grâce Luzolo a balité za nango tournage. Eza nango ba matalana ba ondenge ba linga ba matalana. Toyebi Grâce Luzolo to utai belé awa. Na makambo ya Luna et tout après ba ekozonga na Baby Donja. Bon, kozongana c'est trop dur. Bakomi ko jouer encore na même scène. Et alors, c'est au moins ça. Bon, aimez vous partager bandeko. Na limbi. Non, c'est la air à reprier. Voilà.
Bo aimer, bo partager. Tokutani bandeko prochainement. Please bandeko. Bo sunga na sens que bo partager ka balien na biso. Pour lorsque bino bozo partager balien, ezo pesa ngai force et puis inspiration ezo ya lisous parce que nga na koka ko travailler te ya ndenge bandeko musu ba travailler. Moi je donne mon temps, il y en a à réfléchir, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais parler, message ni na ko loba et puis bato ba capter, bato ba comprendre parce que ils a la facilité. Ils ont la facilité bandeko quand tout ça ba émission boye 2 personnes, 3 4 5 personnes bazota na bango ba landa yo si oza peut-être na eloko na mututé. Voilà, tokutani prochainement, bah bisous, bye bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banana Biso.